ezalaka choix d'excellence ya kopesa confiance pe fidélité na mbonda école pour ezali seul magazine o epesa bino ba information ya kitoko à temps réel mbote Congo Kinshasa mbote Congo Brazzaville ba diaspora partout na confiance pe fidélité oyo bopesa kabiso. Avant de faire l'édition Mokalelo, Bozonan Basobin Oboye Bake, ba candidat député invalidé Bakoye Basor na Bango, la Cour constitutionnelle avant le 23 mars 2024 P, Bokozole sous élément ou ba manifestation, et Zalaki presque Bisika et Belé na ville province ya Kinshasa, pour na Koloba non, na o Ezako Salema la partie est, la République démocratique du Congo P, Bokozole sous élément oyo, yé a Messana na Ekoyi Baba Croix na ba cimetière, mais tout oyo, a Souki na filé à force de l'ordre. Mboteli supona yebi ke boza ebele akolona biso ngonga o metika to fongola édition Mokalelo na élément oyo boye bake masolo ya valider pouvoir ya ba député et Salemaki lundi le 12 février na palais du peuple awa eza kosenga ba député oyo baza ba membre ya gouvernement basa la choix ya kopona moko batika moko dans 8 jours tous un élément avec ba force détail ndeko ya Congo boye bake ba députés nationaux, bazalaki na plénière mokolo lundi, le 12 février 2024, la salle de congrès, y a parlé du peuple po, na ko validé, ba pouvoir ba député oyo, bazalaki jusque là, provisoirement élu P, nyonso et Salemaki, province par province. Et Sengeli Boye Bake, po, la président du bureau d'âge, Mwana Mboka, Christophe Mboso Kodia Kwanga, avec Saki Mbondake, et zalaki question, ya ko examiner ba dossier ba député oyo, ba outi kozala voté na ba élection, et le 20 décembre 2023. Et Sengelaki, ba ekolo yango malamu na ba rapport oyo, et zalaki élaboré na 26 commissions spéciales oyo, et zalaki mise en place. Ba félicitaki pe, ba député nyoso oyo, ba salaki musala wana avec impact na idéologie, surtout na délai oyo, et Sengelaki ezala pe, ba koli kake, vitesse wana ezala oyo ekokumba bango, pendant la législature Mobimba, surtout na moment ya ko élaborer le règlement intérieur na bango. Et bongo na oyo etali ba député oyo, bazape ko sala lelo lokola ba ministre, bondi melangai ke baza na 8 jours ya ko sala choix po jamais ba koki ko kumbela masolo yango kaka boye et surtout que mibeko ya mboka e boye yango yo moko député, yo moko sous ministre et ko sala kitoko te po et comme lokola okomi ko yiba mbongo à l'état. Donc bande ko lokola Mwana Mboka, Sama Lukonde, le premier ministre, Patrick Mouyaya, Vital Kamere, Nabande Komissu sous Oyo, Basala Bangola gouvernement provincial, Soki Bayebi ke Bazaba député, en tout cas, Esegeli Bayebi la peau, Basaka na 8 jours, Yakosa la choix de manière kenyoso, et le cas qui toque, Yango Biso. Tobeti sika kambonda toyebi sakibini yango na ba sommaire boye bake masolo ya 81 candidats députés invalidés ya seni oyo eza déjà la cour constitutionnelle boye bake avant le 23 mars beaucoup déjà ba sort na bino pour permettre que ba oyo baza ba innocent bazonga na ba droit na bango ba oyo ba ko na yombo en tout cas vous mourrez zo ba na prison makala tozo élément on a ba détail nyonso mona ya Congo bondi melanga ike Cour constitutionnelle a outaki ko siéger mokolo lundi 12 février 2024 po na kolande la masolo ya ba problème oyo et Salemaki na ba résultat provisoire ya ba législative nationale P a pesi déjà position na ye ya kopé sa arrêt avant le 23 mars 2024 bondi melanga ike si 81 requêtes oyo e kotaki kuna na oyo etali ba élection ya le 20 décembre 2023 à la République démocratique du Congo débat nango et si lui ba cause eza déjà en délibéré arrêt à cour et koyeba la kaka avant le 23 mars ndenge président haute cour wana Mwana Mboka Dieudonné Kamuleta abetisaki mbonda na ngambo na ye bondi melanga ike le procureur général près la cour constitutionnelle alobi bien que cour a se déclaré compétente donc barakati misusu bandimi mais eza non fondé pe misusu aboyi bien avant bondi melanga ike cour constitutionnelle abetaki mokolo jeudi oyo eleki koboya na ba arrêt na ye 35 dossiers 668 requêtes oyo ekotaki des dossiers nde balongolaki po bakolo nango bango moko basalaki désistement pe
2024 ezala qui déclaré non fondé kaka na audience wana. Boye bake sur 81 candidats députés nationaux oyo bazala qui invalidé pour la faute électorale, vandalisme et détention ya ba machine à voter ndenge kaka seni afunda ki bango. Boye bake parmi bango eza bongo bana mboka lokola Gentini Ngobilambaka, Singi Pululu, Tatiana Pembe na bande komisusu ebele oyo bazaka sila bango. Mais koyeba eza ke baza déjà 475 députés nationaux pe na kasi na bango ezaka kana 65 basi ya pamba. Awa tokosenga kaka la cour constitutionnelle azala vraiment au milieu du village asala musana kitoko pe ba innocent bazonga na ba droit na bango ba oyo bakozala ba coupable ba kende kolia fungure to pe ba kende kadema ka sesepo ba sala baba oyo kosala ke ba élève ya gratuité de l'enseignement ba tanga na yango po ete ya bango yango biso Tobetisika Kambonda. On s'en toujours prêt à construire une activité, un reportage qui toko ya qualité, pour un modèle professionnel et c'est au sa confiance. La monde école agency pour la nous surtout les abos moyens locaux là, mariage, religion, topé, activité en construire l'homme avec beaucoup de professionnalisme. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eye bana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na Mbonda ekolo agence ezo salema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te ende konangai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na Mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezo salema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na Mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Christophe Lutundu, la ministre des Affaires étrangères, Boyebake Azaki na Masolo, na plus de 30 diplomates kaka pour la Koloba, la manifestation, Oyo, et ça Salema, à la ville province, et à Kinshasa, surtout Mingi, et ça lié à l'agression, et ça Salema, la partie Est, la République démocratique du Congo. Mone Congo bondi melangai ke oyo eza koleka la partie Est la République démocratique du Congo. Atako existe déjà plus de 30 ans mais tout oyo ba congolais bakani il faut kaka masolo wana esila libela. Boye bake ba manifestation oyo et comme ko salema à la République démocratique du Congo et comme ko tia ba diplomate mal à l'aise botala. Plus de 30 diplomates surtout il y a Union européenne, il y a États-Unis, na MONUSCO bango nyonso bazalaki epa ya mwana mboka Christophe Lutundu la oyo azali VP ya affaires étrangères. Bon libelanga ke mwana mboka Lutundu la alobeli bango pasi oyo gouvernement aza koyoka ndenge nyonso oyo eza koleka awa surtout ba axe oyo esalemaki samedi na Kinshasa. Boyebake ba manifestation économique kobangisa ba diplomate mais ya koyeba ezake ba diplomate bazala droit ya sécurité ya makasi ndenge kaka ezalaka. Boyo kanenge mwana mboka Christophe Lutundu la abeta Kimbonda. Il nous sera difficile de ne pas soumis à pareilles épreuves si nous n'arrivons pas à mettre fin à la guerre. C'est la seule réponse durable, tant pour nos partenaires que pour nous-mêmes. C'est la seule réponse constructive qui mettra fin aux malentendus, aux frustrations, aux tracasseries et à la tentation du désespoir qui hante les Congolais depuis un temps et qui, dans certaines circonstances, peut conduire à des faits, des incidents regrettables.
na oyo etali penza source ya problème ndenge Rwandais baza ko agresser République démocratique du Congo bondi melangaike ba disposition eza kozoma po ba manifestant ba déborder te na masolo oyo etali ba mission diplomatique yango biso to betisika kambunda ba manifestation eza kosalema presque partout na République démocratique du Congo pour la koloba non na génocide oyo eza kosalema awa la République démocratique du Congo. Ndeko ya Congo boyebake ba manifestation ezalaki presque bisika ebele awa na ville ya Kinshasa kobanda samedi pe na lundi nyonso wana ezakaka suite ya agression rwandaise oyo ezakoleka awa la partie est ya République démocratique du Congo pe communauté internationale aza soupçonné complice na nyonso wana botala lokola awa toza na rond-point Wileri ndenge ba manifestant baza na kanda ya kosakana te malgré Rwanda nde aza cible oyo eyebani mais sima na ye eza bongo États-Unis, France, Pologne, Belgique, Grande-Bretagne nde baza kosala ke mabe oyo esala plus de 30 ans eumela na République démocratique du Congo kaka koboma, kovioler, kopie na ba mabe ya ndenge na ndenge bondi melanga ike population basengi kaka ba ambassade wana elongwa awa la République démocratique du Congo donc ekanga ba porte nango bino moko boyo kanenge nini babeti simbonda toujours quitter l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de Grande-Bretagne et l'ambassade de Pologne. Au 48 heures, à l'immédiat, ambassadeur wana bakanga l'ambassade na bango, basa a quitté na bango. Et puis au monde dans le c'est que un méchant, na la kanda mabe, je suis communicateur à balle au babeti massage. Merci. Biloko yo, ya biloko moto ko bango. Tala biso toujours quitter pour la déclaration ya pays. Mboka, Tony Kagame, partout bondi belanga ike presque ba activité wana ezalaki tina gombe kutu tala ndenge bozoko mona hôtel oyo hôtel Memling ya Babel GP ezaki yomona yango ba pne et tout mamaki presque partout pe ba manifestant baza ko rassurer que ba ko continuer kaka ti solution et kozoma de manière que Congo Bobimba ezwa kimia surtout la partie est ya République démocratique du Congo. Biso pe mbonda ekolo en tout cas tokosenga ba manifestation ezala normal mais to sala ngona ba norme o esengeli de manière que diplomatie pe ya mboka ebe bate et surtout que toza ko luka kimia ezala yango Betisika Kambonda. Fondation Jonathan Sangou à travers FJS devise bazala pour la cadre sociale bon dimelangaike avec 500 francs à Pamba et Kosalake aux assistance moko na qualité moko professionnelle parce que makambo état social et ali problème la bangoto zwa spot publicitaire oyo. Ndeko ya Congo papa mama elege tangu esi ebelemi yo moto oyo ozali kolala la pongi lamukapo omona misala kitoko Fondation Jonathan Sangou aza kosala à travers ba service na ebele oyo ezana kati ya fondation yeba ke na Fondation Jonathan Sangou à travers FJS devise na 500 francs ya pamba par jour et kosala ke na suka mvula yona libota na mobimba bolia bomela pebo fete kitoko tala ba oyo ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sangou ba fete kitoko vula oyo euti kosila asina sepe ndenge to biloko mbongo biso to pesaki na biloko to zui eza ndenge moko te po biloko to zui eleki na mbongo oyo biso sani ni to pesaki ça on a lancé bango ba moni et donc on a osé le kuta na sengi pe bele ba ya vraiment to sangana ko ba lobi no fait la force et bongo na cadre ba formation wana kutu lala na yo pongi ya ba bébé po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo dibelanga ike soki kaka okoti kuna nyonso ekozala pete pona yo ba mama ba papa bandeko basi pe mibali boya kokota na Fondation Jonathan Sangou ko vivre na lisanga ezalaka malamu pona kozwa bango dimelanga ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na Fondation Jonathan Sangou pona nyonso ya social yeba ke oza mobimba Fondation Jonathan Sangou yonde mosungi ya peuple congolais Fondation Jonathan Sangou
Congolais animio avec un pacte na idéologie yebake misala na yo et monani to continuer journal na biso la communiqué nécrologique oyo. Communiqué nécrologique. Famille Kambembe bazali koyebisa na moto nyonso oyo ayebi liwa ya papa Léon Kambembe Baole oyo akufaki na clinique universitaire depuis le 30 janvier 2024 suite ya maladie ya Moulaï. Boyebake ba programme ya ba obsèque ezali boye. Mercredi le 14 février 2024 veille mortuaire na résidence familiale oyo ezali na avenue AJL numéro 4 na Bibwa na commune ya Nsele. Référence à Rebibwa, juste de Mopanzi à Sébastien, na terrain Chalina. Mon collège jeudi le 15 février 2024, et kozala bongo, zoto ya mawei, et kobima na morgue ya clinique universitaire, pe et kozala exposé, kaka na morgue wana, pe enterrement et kozala bongo, la cimetière ya Kikole Nouvelle Cité. Communiqué oyo, et comme la motonyoso oyo ayebi, papa Léon Kambembe Baole, Iyolonkoi oyo atika kibiso depuis mokolo ya mardi le 30 janvier 2024 moli monae epe manakimia biso pe mbonda ekolo tokaboli mawa elongo na famille ya illustre disparu tosongeli lisusu oyo etali ba manifestation bondi melanga ki ezalaki presque partout on a vu le prophète ya Kinshasa na Willery pe ezalaki baza ko réclamer ba ambassade surtout mingi ya ba occidentaux na ba américain et kanga ba porte nango pour les cam oyo etali ba descendre oso le Kana la partie est la République démocratique du Congo. Ndeko ya Congo boye bake mabe oyo communauté internationale aza kosala po na ko soutenir Rwanda na ba rebelle ya M23 po na ko boma ba congolais copier ba ressources na biso et comme kosala pasi pe ba congolais partout balobi jamais ba congolais pongi tant que bandeko na biso ya partie S baza ko kufa ko violer pe kosala bango ba mabe bondi melanga ike ba manifestation et comme presque la ba province ebele lokola ville province à Kinshasa, Lubumbashi, espace Kasai, kuna kutu, ba chef coutumier bangonde, ba saki ba manifestation, na ba cérémonie, ya ndenge na ndenge. Boye bake, mokolo ya lundi, ba activité mingi ezalaki paralysé po souci ya population ezake, ba occidentaux na ba américain, ba kanga ba ambassade na bango. Bota na ndenge milinga ezako mata na boulevard du 30 juin à la Gombe. Mingi liboso ya ambassade ya États-Unis ba manifestant ba tomboki ba lobi non eleki comme ma congolais pe communauté internationale ba kangi minoko po baza ba complice la police pe na ngambo na ye akita kiwana na cadre kaka ya ko maîtriser morale ya population. Le général Blaise Kilimbalimba oyo azali mokonzi ya la police ya ville province ya Kinshasa ye moko azalaki si place po consigne ezala respecté mission la police ezalaki mingi ya kobatela ba diplomate po bazwa likama te ba ambassade oyo ezala yombo eza mingi lokola ya France ya États-Unis na ya Pologne na ya Grande-Bretagne pe na ya Belgique soki hôtel lokola image oyo okomona oyo ezali hôtel memlinga ba Belge balongoli drapeau la bango avant que la police aya intervention ya kobenga ba manifestants boyo kanenge nini ba betisa kimbonda. On devrait fermer cette ambassade. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ici? La France organise ce qu'on a appelé opération turquoise. Nous croyons que opération turquoise était à notre intérêt. Or, c'était pour prendre les Rwandais, remplir chez nous, commencer à attaquer notre peuple. Tuer, manipuler, faire tout ce qu'il pouvait faire. Il faut regarder les points sensibles pour bien attaquer ceux qui soutiennent les Rwandais. C'est-à-dire on peut voir les intérêts de ces multinationalistes et puis d'évoquer ça, peut-être ne pas se réabonner, peut-être ne pas voyager avec les Français, peut-être des choses comme ça va les apprendre comment nos intérêts sont touchés et ils vont revoir leur manière de faire. Kaka ndenge ezalaka soki ba manifestation esalemi bondi belangai ke ba blessé pe bazalaki na mobulu wana ndenge kaka boza komona ba image na cadre ya rappel bondi belangai ke tomonaki mikolo euti koleka ndenge nini gouvernement na nzela ya mwana mboka Peter Kazali asengaki population bazala calme po
ba solution ekozama na lombango nyonso. Awa tokosenga kaka ke gouvernement ayeba eza bongo likambo ya mabelende eza kosala biso nyonso tozala fier ya koloba ke toza ba congolais. À part République démocratique du Congo tozala mabele mususu te. En tout cas ekosenga boluka ba solution ekozama na lombango de manière que congolais nyonso azala kimia na mboka na yango biso. Tobetisika Kambonda. Plus de 60 blessés de guerre, ba aussi kozaba assistance ya ba enveloppe sur la bango par rapport à problème au bazalango, ils ont toujours la compte ya gouvernement tous éléments on a ba détail nyonso. Ndeko ya Congo boye bake ezala ba ndeko la biso oyo bazwaki ba blessure ya ndenge na ndenge oyo eza koleka la partie est ya République démocratique du Congo. Bondi melanga ke ba oyo baza na centre hospitalier Nosho ba uti kozwa ba assistance ya moi ba enveloppe depuis mokolo lundi 12 février 2024. Dona e utaki epa ya VPM ya défense Mwana mboka Jean-Pierre Bomagombo oyo apesaki la conseillère ya gouverneur militaire ya Nord Kivu. Oye bake ba oyo bazi badona eza mingi ba victime ba masasi oyo bazwaki mercredi le 7 février 2024. Na oyo etali prise en charge eza nango koleka kitoko na appui ya ba partenaire. Chaque blessé bondi melanga ke azwaki mo eloko oyo ekoki kosunga ye na liboto na ye po na ba besoin primaire. Depuis que la guerre a éclaté du côté Saké, nous avons vu beaucoup de gens s'est déplacés et ce sont les blessés là par balle, les victimes qu'il était venu voir. Et aujourd'hui, nous sommes venus concrétiser ce qu'il avait laissé comme assistance auprès de ces blessés de guerre. C'était quelque chose pour les aider à se nourrir. En tout cas, nashukuru sana kwa gouvernement imetusaidia. Juu tulikuwa tushozee kitu meme tuletea kama msaada hospitali. Wale msaada umetuletea juu italichunga ule mtoto hapa kwenye analala ndio mfia mkate na mfia manake vya yote wenyewe atastahili. Bondi menangaike bazalaki plus de 60 maladies oyo bauti ko bénéficier assistance wana. Nyonso oyo tokosenga vraiment esengeli kaka kosala oyo kozala important de manière que ba désordre oyo ezakoleka la partie est ya mboka et si la peau congolais à vivre la kimia yango biso. Tobetisika Kambonda. Soki ok vraiment la grande marché to la zone doit monnaie on comprendre que même Satan le diable abaye ba autorité ya ville ya Kinshasa en tout cas ba ndeko langa botika hypocrisie. Musa bo sala eza mabe makasi to zo élément oyo. Ndeko nanga ya Congo bondi melanga ike soki ok na grand marché to pezando surtout na ba avenue commerce okomituna soki toza kaka la Kinshasa tope toza na ville oyo basundola na ba autorité po bosoto neti kaka mboka ezanga mibeko mboka oyo leta azalaka na ete mais akokamwa ezake ba commerçant ba futaka ba taxi chaque jour toyebite soki mbongo yango ekendaka wapi tope basalaka nango nini botala neti awa mai ndenge etondi na nzela kutu nzela yango pe mabulu na mabulu okokamwa yo moko awa eza vraiment la croisement ya avenue Kasavubu na commerce awa toyebite soki ba commerçant oyo na population baza ko vivre ndenge nini mais bondi melanga ike eza pe musika te na hôtel de ville esika wapi mwana mboka Jean Chiningo Bilambaka oyo azali gouverneur ya ville province ya Kinshasa na vice na ye Gérard Komulumba basalaka misala na bango eza mawa soni pe pasi toyebite soki réellement bakonzi ya ville province ya Kinshasa balingaka vraiment Kinshasa bino moko boyo kaliboso ya caméra ya mbonda ekolo ndenge nini population babetisaki mbonda ville akini ya mais kono bakutwa kaka wate kende liboso ya hôtel de ville omona liziba eza wana kolobaki bakomo bokola te na bangando place wana liziba ka niveau eza ya molai me nzela eza te na place bato bakozwela transport mpenza eza nango te ville ya Kinshasa soni makasi un vrai gouverneur akokotika ville mobimba salite boye te ata la problème ya salite oyo eza na ville asilisela biso basalite abomisela biso banzela nakosengana na leta nanu mpo leta aza makambo nyonso numéro 1 eza hôtel de ville mpo mosala oyo eza hôtel de ville ya gouverneur na biso Gentini donc faut abongisa eza mosala na assainissement donc faut atravailler mosala oyo mpo ville toujours ezala propre awa tokobelela vraiment la gouvernement provincial kobanda na gouverneur vice na ye
na ba ministre na bango en tout cas biloko ya boye eza kosala soni en plus bokendaka bapoto toyebi te image nini botekaka mpo na Kinshasa bondimela ngai ke misala na bino elumbi solo ya kopola vraiment par rapport na oyo toza komona ala kata ville province ya Kinshasa mingi na zando to pe na grand marché en tout cas eza kosengela bobongola mitema na bino po ata Satan le diable asi abaye bino soki pe moyen ezali bodémissionne po misala na bino bakinoa balembi pe baboyi na motema moko yango biso tobetisi kaka mbunda toyebisaki bino yango na basober boyebaki ntango nyonso tokendaka kokunda bandeko na bacimetière esengaka tomona adresse nango mais so okei tour oyo okomonaki adresse ezalaka te parce ke bamiyibi bacroi bakoma koyiba ngo mpe kokopere na bato basaka misala ba aluminium akomona image azalaki kuna na compte ya mbonda ekolo magazine d'actualité. Biso magazine bonda ekolo tolobaka likambo ya article 15 mingi bakasaki article 15 yango ezalaka ya koyibaka to pe ya kosalaka mabe mais il faut koyeba ke article 15 elobi mutu il faut créer idéologie moko ya bien oyo kopermettre ke ata ozokotekisa eloko na yo tozali kosala mosala moko boye o se retrouver mais bandeko oyo bozali komona ya bango article 15 ezali kokendaka na basimetiere mpona koyibaka bakroi soki bato baye kokunda bandeko na bango lelo oyo bana ya muru ya balelaki bango cousin awa na cimetière ya Siforko po bayibaka 99 jours mais 7e jour ezaki nde ya Nzambe tala ndenge bakangi bango inde ti epai ya major Pelene à la police ya loi sa quartier 3 po kimoyibi na bango ya koyiba bakwa eleka ndelo bino moko boyoka tango kamera ya mbonda ekole kitaki ndenge nini babetisaki mbonda na loi mais baza bamiyibi bakwa musukutu eyete etikali soki 6 sacs sisa ketikali kuna na bila ya posa bashie sisa gwana etika mwato ya nango na moto bizi ezalaki to to yaki na waka mwe sanction mais sisa kiso yawa yotonda yoso plus de 1000 croix ko bajoyo bango bazwa to mona na bato batekela bango to zo ape bango belé to bakangi miyibi na Siforko bayina bango aw neti oyo ezaya pas même un mois depuis akundi ndeko au mwana muke basaki yango ebele pona nini mawate peuple congolais ata des grands zala ozota mai toteka mai boseki porter na bakuwa boye ya boye esali mabe makasi po tango bandeko misusu bazali kolela bibembela bango bazali kokele kokunda mukola koluka kokele kobokisa cimetière ba référence ezalaka te parce que bandeko oyo bazwa musala koyibaka bakroi mpe kokela kotekaka yango mingi esika bato oyo basaka bazunga liminyumbu ya boye esali mabe makasi ata babokilo na bango kutu babaye bamona motema moko yango biso awa tobetisika mbunda caricature ya mokolelo le VGC Zemba Koko Tiri masoloni ni bobongiseli biso na Igride Mateta ndeko na kati ya Congo likambo oyo etalima ya Régie des Eaux toyebi te ekoma kopesa babota mingi pasi okokendela bakomini mususu lokola bakinkole bamonga fula topela bakampus mai kutu ezalaka te ekoma konyokola population kutu population po bazwa mai ekoma kosenga ba exercice ya ndenge na ndenge surtout soki na matetela ya bonhomme bato bakoma kokati ya rivière ya njili mpona kokende koluka mai na ngambo ya njili yango boyoka listola lelo ndenge bandeko bakufaki na ebale mpona koluka bamai na ngambo ya kokatisa litwa babwatu naza Kadafi te bayaya affaire ya mai ekomi pasi il faut kokatisa na babidon na bwatu mpona koluka mai pasi mingi na bwatu keba mai ekoki po ya mai te bandeko likama tokufie kaka ndenge boza komona bandeko bawelaki likama komata na bwato po bakele koluka mai na ngambo tala ndenge likama ezwi bango tuna mayo chubu bazini na bwatu yango les petits mikendo depa et pas les grands maîtres pour les vieux tirinde apesaka maele parce que asa moko za sagesse yoka ndenge ezoleka vetiri pona kaka koluka mai likama ezwi bandeko oyo pasi ave les vieux tiri pe na ngambo na ye eta mokonzi eta mokolo sagesse yoka réponse na ye toto kopona likambo oyo te petit pasi ya mai ezalaka kasi ya mbala oyo pardon mpona nini boyeko chef de l'état to gouvernement botala no likambo oyo esali
Pasi komona kaka pona likambo régie des eaux bande kokozanga mai bakoma kokatya bibale pona koluka mai yango tokosenga la régie des eaux musala pe ekoma kitoko tala pe likambo bandeko o basanga bamai bandeko bisusu kutu basala ba robinet mais ba robinet ekoma nango kaka be échantillon ya boye esali mabe na ebele bibale oyo tolaka na Congo tokelelaka mai tala bandeko bakufi Sonia babokisa be bisala binoko abakisi mvula moko kati bamvula o Nzambe apesa ye nani mwana mboka Salomo Dianza kade bozomonela basuri mwa kitoko en tout cas kolo apambola abakisele ya mingi toyebi kwanga ya mongolais ntaba mobimba pilipila kobweta eza olia maloko na film biso be mona ekolo ba champagne eza tokomela elongo na ye l'idée de te faire le bonheur que tu mérites tu vaux tellement pour nous que le monde est sans plaisir avec tala ndenge tosilisi édition mokolelo avec un partenaire idéologie oyo nga mwana mboka anade on a kumbelaki yango avec beaucoup de professionnalisme mais tokosisa yango boye ça pour otaboza ba sommaire ndenge ni elekala ki boye bake tosololaki ndenge nini ba candidat député invalidé bakoyeba basor na bango na coup conditionnel avant le 23 mars 2024 pe tobeta masolo ndenge nini ba manifestation ezalaki presque ya bisika ebele na Kinshasa po na koloba non na o eza kolisalema na partie est ya République démocratique du Congo pe tolisa bel sundenge nini bakangi ba o ba message koyiba ba croix mingi na ba simese pour ko bungisa ba adresse soki toke koluka ba ndeko na biso oyo tokundaka bango kuna merci na confiance et fidélité o bo pesa ka biso tandenge tokomi na suka édition mokolelo oyo sima kamera zaki misala kitoko ya bana mboka Aruna image na Benjamin Kilunga les caméramans de guerre boyebake réalisation pe montage musala kitoko ya mwana mboka écrit de maté tapé rédaction ici makina la grande équipe rédactionnelle à l'aide de la présentation mais boyebaki tango nyonso bopesa biso ba sport publicitaire na bino ba activité na bino to le na TV muketo kozwa ko permettre que mon école et que de liboso pe en plus bo continuer ko s'abonner encore ebele la chaîne YouTube na biso mon école officielle ba dédicace ba na mboka lokola j'irai c'est le loi bonne paix na mboka mususu on appelle na bosa di kombo de main et ça les pas c'était pour bolingo zali kaka c'est mon kongo na bino to la prochaine masokole sou azongite bye je vous aime beaucoup plus.